tata pe ba maman bozwi libaku ya kolanda biso to pesi bino mbote. Presse information kimbangi se ezene stengo ya kolakisa bino lolenge kanima e oyo mazali koleka na nkamba Yerusalemi ya sika. Toyeba biso banso ete papa Simon Kimbangu na 1921 asakolaka ete mokili mobimba bakomata na Yerusalemi koluka Nzambe. Ezala mutu mwindu, ezala mondele, biso banso makona biso na Yerusalemi. Nzoka nde lobi ezalaki ngwaku ana Yerusalemi ya sika. Pamba tembela epesamaki ete tata mokonzi bule akoyamba délégation euti na mikili ya bapaya. Ndakisa ba chinois bazali, ba japonais bazali, ba européens bazali, ba français bazali pe bongo na bongo bino moko bomona ba drapeau lolenge kani esili kotandama na Yerusalemi ya sika. Yango tozeli komituna. Tata Simon Kimbangu akosaki to alobaki ya solo. Alobi pe esalimaki. Uta lobby délégation ekomaki na 20h awa na Yerusalemi ya sika malgré toute tracasserie ya mbula na likokoso ya makambo ya minda kasi bakomaki pamba te elaka ezali elaka. Tobosa na petete tata mokonzi bule uta le 1er janvier 2023 alobaki ete manso mazongi a 0. Yango tozali komona ndenge kani bato bazali koya ndenge na ndenge koluka tata Molimo Santo. Ya solo batata pi ba mama tokotalisa bino ndenge nini nkamba etondaki ezala bapa na biso ezala bakonzi ya mangomba pe bongo na bongo nde totiki bino bolanda lolenge kani mae oyo mazali koleka na mboka Yerusalemi ya sika.
Pongi anjitusu kwa tata Lwengis. Nsambuza ngemfumo wetu Yesu Kristo yozola kwa tata nzambi wase yo ntwali yo tata mwanda wa velela biga kwa masikilanga wetu kwa yelevu se ye mwanda tata mwanda wa velela. Amen. Mkamba oye. Bapa na biso esiba komi na nsala kala mingi te bazokomela biso. Yango tozala na patience tikile bakokoma. Yokani ufokole mkumba se mwana tata mwana wa velela. Amen. Merci Papa Président. Vous allez toujours comprendre. Vous là. Allez dans la biso. Allez pisser la biso. Venez mon tata mon boule. Avec ici une grosse mon bimba. De la moto na para pisser. Awana.
L'humanisme, oyez! L'humanisme, oyez! L'humanisme, oyez! Kama oye! Kama oye! Kama oye! Papa Simon Kibangu Kakani oye! Simon Kibangu Kakani oye! Papa Simon Kibangu Kakani oye! Papa Simon Kibangu Kakani ya mwana kitaka molimo sana awa tokodévoile mwa programme ya mokuse juste pour la réception ya bahote na biso oyo bauti mokote na biso na pokwa ya lelo samedi 18 novembre 2023 programme ezali boye tokosenga nzembo ya bato nyonso na oyo la grande chorale de dirigeant mabongisi mpona nzembo nsima ya nzembo tokolanda prière d'ouverture epai ya mama révérende Metatewa ya Afrique du Sud bongo tokolanda lecture ya psaume to lecture biblique na révérend directeur de l'école publique, révérend Obambo de Diambo Alphonse, prière Notre Père et cantique Yasuka Bongo Toleki, la réception Yaba officiel Nabiso, Sokito Yami Bango et par côté directement na Katianak et Sika Tatanzambe atali kozela bango sasa hivi tosengi soit na mama dirigeant to na papa dirigeant oyo baprepare kwete ya kopesa biso nzembo ya bato nyonso silwa nzambi ukansila mondi wana jame tera nesesaru jakunza nzambi silwa nzambi ukansila mondi wana jame tera nesesaru jakunza nzambi tusadira saluti ya nzambi mujeleka 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 tusadira saluti ya nzambi mujeleka ezavimba bandikwa huluka tusadira saluti ya nzambi mujeleka ezavimba bandikwa huluka Usama unazola kwaste ye mwana vera nzambi eto kamila matondo ye matondo tukutukula kwange nzambi wa mvange eto wandongo tata situnu ekimba mchangani kadi ngenda zako zana za mbanu kambani tata beto bana bakuba mkupanya masumu kunzina ndangu akufana kene kotoko musendu la zitu kieto kuwena mdamudeni kitu na bampana masumu papa itulembu kila Chambila kiese mulungu kia unu enzambi eto Talamana mawasueka
maya tulimuonika papa kitu kitu kwa ngeye ngela kakatulombele kalibye toka tukuvisa ngako ngeke tunani ngewana mzali papa talaona wanene kanisa bingi bizili kadena kada di mosiko idina tuvutu kilibona ndenga nzieto tata dodokolo usufida kenda matondo programu ya onzo tuyekola na moko mapa natukondolo kulikila nsabo lokuva mtulombele byatukababele batakubandongo byakutuyala munazola kwase ye mwana velela amen. Na kumba tata ya mwana Tata Mulimo Santu tokofungula mukanda Tata Nzambe tokotanga na luyembo ya Bayuda kama moko tuku mibale na mibale tokobana na nzira liboso tokosuka na nzira libwa lektire za na Kikongo mukumba seyo mwana Peza Ndongo situyandika tanga mono ya yangalala buya kamba ko twende no funzo amfumu malu meti kota mu myelo myaku ku Yerusalemi ngeyumba nzia to matungwa mbanza ya tungwa kindani kuna kubalo kanga makanda imakanda mamfumu bosu kimbangi kwa Israeli muziti samfungu amfumu kalimuna mwana byandu bya lukongololo ibyandu byanzo adavi lulo bila Yerusalemi yenge inga bazolanga byo bikabatoma nitu bika yenge ketala Mungu atungutwaku yento moso mumafula mako mulyangu ya zimpangi zami yebakundi bami ngina kuvovela yenge mulyangu lyanzo amfumu nzambi eto nzolele kutombela lusaku muno munakumbwa seyo mwana Peza Ndongo amen. Tutela matusambela tata tulena mu masulu bika nkumbwa kuyazituswa bika kifumu kyabo kiza bika lozo lwakuluvanga mama mtoto bosu muzulu diakwetu kwa lumbu tovanga lumbweki utu yamulila mfuka seto bosu pete petu yamulila ngabatu vudi mfuka ututwalene mumpuku munoko kansi ututani na mwanamkwa wambi kalikyako kifumu yengolu yenkembo byamvu munakumbwa seyo mwana Peza Ndongo amen. Tulombele kunga tondele mungeye Nzambi watuvana vuluzi tondele 2 3 tondele mungeye Nzambi watuvana vuluzi tondele mungeye Nzambi watuvana nguzeto tondele 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 mungeye Nzambi watuvana nguzeto tondele 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 mungeye Nzambi watuvana nguzeto. Kombo ya Tata ya mwana Tata Mulimo Santu toyebi yango ya solo ete bapaya na biso nos autres personnalités d'affaires batamboli bango moko te pamba te bayeli na mituka wana etambwasamaka na bachauffeur bayeli chauffeur ainsi de suite yango tosengi na baoyo nyonso baakompanie
les hommes d'affaires. Là, nous voyons la sécurité, les chauffeurs, l'équipage. Bref, l'Union sera accompagnée. Groupe de hommes d'affaires, c'est Kabino Bozali, pour élément, pour être topé Sabino Mbote. Pour la mission beauté, au Combo Yatata, moi, je suis à Molimo Centre. Au Combo Yatata. Il y a moi, Tata Molimo Centre. Merci beaucoup, au Kokina Binokova. C'est qu'à ton côté, na Bapaya Nabiso Minene, nous invitons Madame Ruth Reina Ngwe de se tenir debout. Nous invitons M. Simon Martin Volk de se tenir debout. Nous invitons également M. Pascal Jacques-Serge Rousseau de vous tenir debout. Nous invitons Mademoiselle Stéphanie de se tenir debout également. Nous demandons aussi à M. Linonage de vous tenir debout. Nous demandons aussi à M. Guiney Francis de vous tenir debout. Et pour terminer, nous demandons à M. Sam Patrick de vous tenir debout également pour que nous puissions vous saluer tous. Faki, un morceau de musique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous en prie, vous pouvez vous mettre. En dehors de ceux qui venaient de conduire la délégation, s'il y a encore des amis que nous avons oubliés, vous pouvez vous mettre debout afin que nous puissions vous saluer. Fatih.
Joyeux Noël, installons-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous pouvez vous mettre. Comme il y a au centre, chaque délégation est dans la quantité au Kabango. Ici, nous invitons M. Farza Kamalabadi de vous tenir debout. Nous invitons également M. Tony Chacha. Vous pouvez vous mettre debout pour que nous vous saluons. Fatih. Saluons nos hôtes chaleureusement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, je vous en prie. Yambo Tobenga Papa, directeur général, il y a protocole pour la Dilobaya Souka, to Séninalo, un morceau n'a Fatih à l'air honneur. Fatih, c'est pour n'importe laquelle. Hoy hemos empezado. Juste précision. Tokomema bapaya na biso pour la bakota na résidence, bapesa mokonzi ya bule mbote. Tolobi boye.
Tant que vous avez le protocole, vous avez un moins juste mini défilé, vous êtes bisogno sotto mon lavoro. Merci. Biso tokotika kaka na maposition toza nango mpona topepa bisika tozali toyokani ndenge yango ntango bango bakotelema bakokota elongo na directeur de cabinet seul pasteur président délégué à collège et puis na pasteur ya ville sainte le reste tokotika la libanda morceau ya kitoko na fati mpona basala mini défilé et tokota bango na résidence
Père céleste, fais-moi l'ombre. Il agit avec toute simplicité, sa profondeur divine insondable. Il est parmi nous, il est parmi nous, Père divin, Dieu tout-puissant. Il est parmi nous. alobi yango mpe ezali kosalema mokolo na mokolo bauti mosika batamboli bakilometre ndenge na ndenge mpona koluka tata nzambe ebongo yo ozozela nini nzoka nde biso manso toyebi ete mbula oyo manso a 0 bajaponais bachinois baindien baaméricain bafrançais baeuropéen nakanisi miso na bino ezomona badrapo lolenge kani etande badrapo ndenge nini etandami awa na nkamba mpona kolakisa ete biso panso toza na esengo ya badelegation monene nde manso oyo matikali batata mpe bamama nakanisi moko na moko ayeba kososola ntango oyo tokomi yango toremercie bakameramene nyonso oyo tosaki na bango elongo otikala malamu.